préparation soit na bateau qui na président na président maman eza le moment eza normal na mona reçu gravité ko kabwana lelo pour nzambe na likolo déjà na satan ba kabwana ko appliquer mais simbaki te na zora ma espace vision on a la vision ya président oxygène les anga mokie par rapport au bateau azanga na bango les artistes mais vision les moi dini et pas président papi Kader ou atiki la espace na bimisi makambo na zaki na mona na suite et kamana pona mbongo non to kamana pona mbongo te na kabona na parce que tant na ngai ko baki na ko ça appelle na sima ya c'est na sima na pour notre travail na ko donne nga ezalaki papa sans souci personne na tika biso papa sans souci o atika la isusu donne nga na talaka ezala papa na biso masasi kabamba non nga ko sangana trop te ça la ba mesana ezali ndenge nga mona misala ke trop kosangana to mesana na bato nga sula ngana kokana ko mesana ba te mais ba vie no musokuta na musala no ba groupe na bango esala ba ni beli bazala ko mona poison so bazali poison sai mama kalunga tout dans le film mais en quelque sorte c'est comme chose aux orgueils bah on joue pour orgueil bah tu vas jouer un bon on a vraiment des orgueils vraiment orgueil mo alors joue comme comme la pose à mon nyoso non mais nga mo na sarati na sarapela matanga on ndenge ni tango kaka bande ko non bale bazana guerre ko médiatiser ou ya fingi ou ya critiquer ou ya lobby ça la bonne na oga on mabe bato ba na télévision ba ba immature pour na bato tout ba zo ba bango ba faire na bango ba ina ngoti na média ba mo soin na bango ba immature bato ba mikolo ba mature ba ko ya ko na éviter TV ça non peut tribunal te Demel TV original. Dembanda London TV original. Tous s'abonner massivement na Demel TV original. Dembanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanda London TV original. Oumela. Je vous salue partout, vous êtes dans le monde. Bienvenue dans votre émission 100% vérité, présentée par votre serviteur, Azer Sifo Mbolo. Toujours dans votre chaîne Demel TV original. Demel TV original, les bourgeois. Manis, l'artiste n'a vu nos messages Kolanda, Obolingaka. Et puis pour les informations en temps réel, car on est de messages c'est le nom Sala qui te colle le papier. D'ailleurs, c'est faux. Comme habitude, il y a des messages pour la plateau dans l'ail. Il y a des artistes, comédiens, jouer de son talent. Mais c'est bouta, c'est que vous avez même moral. Il faut la caméra, bande comme papa, mon président Kabana, on a recevoir dans mon coin. Merci beaucoup. Bonjour président. Bonjour nos internet Nyonso partout au ballon d'Abisso. Bonjour Nabino et bonjour Azer Sifo. Azer. Très bien. Bonne santé, boulot. Ouais, mais santé très bien. Nangola Nzamba zo batela, boulot be yango tuzo bunda ka ndenge to mesana, ça va. Ah ouais. Est-ce que président Kabana chrétien, croyant? Ouais, naza chrétien. Armée de l'Éternel. Est-ce que tu as traité mon prière pour tout ça, ça bien contre la nation? Oui. Qui te répond, mais tu dois prier. Tout puissant, tout petit, merci. Pour y baki mon colalelo. Le baki qui est trop coûtant dans l'élo. Et ça a mis en golo na yo, puis na bokasi na yo, la volonté na bisoté. Ce que tu as tant oignon sur le maboko na nzambe. Nyonso ekoleka, nyonso tokosola nzambe ozala au contrôle et bandele continuité pe suka na biso. Tout ce qui on a maboko na yo, okamba biso, yo pesa biso inspiration. Nyonso tokoloba na sika oyo ezala na lignée na yo nzambe. Okonduire biso na kombo na bino tata mona pe limo santo. Amen. Ah.
Merci beaucoup. Dire que le président Kamala est chrétien. T'as conduit prière très kitoko. Mais je suis chrétien. Chrétien. On a un colo. Ah ouais. Voilà, les chrétiens, toujours mon la TV, ma fille est jolie parce que parce qu'il y a des gars qui sont groupe évangéliste. Pourquoi pour aligner wana? Merci beaucoup. Pourquoi na pona ka aligner wana? Ngala yana za mwana oyo na parcours na ngai. Ngaki papa mama biso Charlène Benz, am da Sénat so tuni président Caleb sur ligne na ya zwa wapi. Ouais biso groupe évangéliste. C'est maman biso Charlène Benz, a dans la ligne wana ya groupe évangéliste. Nde biso pe to bénéficier ngo en azaki pa na ye. En alungwe pa na ye na ke pa mama biso Marie-Hélène déjà ou dans le groupe évangéliste. C'est ba classe na mamunion sona déjà za place na vandara nango. Na préférence ko ba on a joie et en ce qu'on a appliqué on le dans groupe nanga. Voilà plus rapidement mais on son parcours. Da ouais. Ba groupe ça là, ba groupe plutôt les cas ba nous ça là et puis dans les lunes de comme na groupe nanga. Vraiment na banana ba groupe ya quartier, ba groupe ya quartier auto et banaté to na robunda. Et vraiment sikoyo ndesa né o na carrière de na théâtre année o za 15e année nanga. C'est que c'est 2006 na bana kopon. Après na pas mon biso Charlène Benz. Alors Kabon na président Caleb na bandi groupe vraiment professionnel. On ba ke na yema osana ye côté CV na côté demande na bani musali pas mon biso Charlène Benz. Et na lungwe wana na ke pas mon biso Marie-Hélène. Mon biso Marie-Hélène et après na ko commencer pas président oxygénaire Kabona président la DSOB. On a travaillé wana et après on a travaillé dans le groupe Asuka et pas Papi Kader plus que vainqueur. On a travaillé là et après on a la groupe là et Wenge de Gaba na déjà 6 ans. Alors pourquoi la séparation soit na bateau qui na président na présidente pourquoi maman eza le moment eza normal na mona reçu gravité ko kabona lelo pour nzambe na likolo déjà na satan ba kabona biso pe na normal na mukili boy to ko kabona so to tamboli nzela moko to yokani ti boyokana so ezati sa ba kabona mais moi na séparation na ngai na bato nyonso na zana bango ba président na ba présidente nanga ezara tant de singa qui na zungo a on a ke boy Manzo Charlène Benz na yeba vraiment ba principe musu ya rejouer comment battre dans la scène ou ba benga ngoni comment na ko sa rebondissement comment na ko sa elo boy Manzo Charlène Benz pas Manzo Marie-Hélène na ko bakisa comment ba sala scénario donc on a dans ça scénario biso nyonso groupe to vandi ensemble boy na ndo mza idée na mutu na ye pour na filmer na yeba scénario on sait que côté na zo ki mususu côté na zo pelo mususu so na bio na zo mi ba na yenga na appliquer ngo siko et pas président oxygène na ki na bio na zo na appliquer siko awa na ki ko appliquer on me simbagité na zo ma espace vision ngonga lo vision ya président oxygène les anga mokie par rapport au bateau azanga na bango za ba artiste mais vision les anga moi dimi et on sait que to marché te et on sait que na yo lunga wana na ko zo ko espace et pas président Papi Kader ou atikela ngo espace na bimisi makambo na zaki na mona na suite et kabana pona mbongo non to kabana pona mbongo te na kabana na parce que tant na ngai kokaki na ko ça appelle na sima ya moto c'est na sima na pour notre travail na groupe na comme na temps ko ngai ona joie na sala ngosi ko nenga na lingaka na sala mais kuno zaki na capacité à ressentir oui na capacité te pour zaki vision na yi vision na ye et on photo ça dans cabo. Voilà. Alors lilo Wengi de Gabana. Pourquoi choix na yo ya kombo ya groupe ni za kawo tandis que tu Wengi za Wengi maison et il y a des musiciens ba expliquant que Wengi za ki njete moko boy et tout yo za musique tout dans le théâtre. Pourquoi kombo wana groupe za Wengi?
Vraiment, na valoriser mon groupe est belé na Congo. Comme on appelle ça comme tout vient de Dieu, grâce des nigno, les nagno. Nangana qui est vraiment la nature. Nataki na mboka na biso parmi ba nzete ya valeur, ya chair ya mboka na biso. Nzete ya wengeza nzete ya chair. Parce que tu se référait qui na hoté na ba musicien. Non na se référait qui na bangoté. Na vision par rapport ya mboka. Nangana tia groupe ezala kombo mombo ya chair, eloko ya chair ya gabana. Pourquoi pour orté pour orpiser le chair? Il y a un bagi que or ezaka na Congo te. Parmi biloko ya lukumu ezaka na Congo te or ezali to diamant. Mais par mboka na biso parmi ba biloko ya lukumu na mboka musu ezate nzete ya wengi nzete wana nzete ezali le plus cher bateka bo ba valeur en nzete wana. Il y a on ba été na sala ngo kombo sala nzete wana nzete ya lukumu ya gabana ya on a chaka wenge de gabana c'est nzete ya gabana. Voilà, c'est ça. D'après mon coup, tant que j'ai dans la coupe là-haut, Wengi de Gabana, on a viser ça le groupe ou bande côté à l'avant. Vraiment, on a un groupe ébélé. On a un groupe pour les cas. On a inspiré un théâtre, mais voilà, il y a un groupe là. On a un groupe là, on a un groupe à Motoboé. Na sala wenge to na sala wenge na idée là na vision là na marque na ngai moboé. Batu kata la biso ba ko la différence ya groupe ngo za la kwa ya boye eza kwa mais au moins nga na sala ngo na vision nga na esprit nga o batu tout ba na ngo c'est na esprit ya wenge esprit wana pesa la ya ngo na sala idole na sala idole nga ezalaki papa sans souci personne na matika biso papa sans souci o atika la isusu idole nga na talaka eza papa na biso masasi kabamba. Mais il y a un force quand on a ligne na jouer le col là. Non na bundaka te na jouer le quoi ba pesa nga guru wana ya kosala musala na yasko na s'imposer na marque na ya te so na idole na fona sala kama kambo ya sala non na obimate po ya zana et fona le quoi pesa nga guru na yasko na kigabana ata na koyiba namu mais fona la tsakinga na kati pona zana identité. Voilà, pour son identité. Voilà, un président Gabana, à chaque fois, ma manifestation d'artistes et comédiens, soit bazana sangama ya matanga, soit bazana fête, vous avez un peu rare. Donc, disons, il y a vraiment comme manifester. Entre autres, on a matanga et bien maman chaque bimaki. On est présent président Kadumba, c'est là 10 jours. On est présent. Ça dit à quoi? Vraiment, ceux qui n'ont pas se présenté à Ebélé, vraiment, on est vrai. Dans Matang Ebélé, quand Ebélé n'a pas fait, Ebélé n'a pas fait, n'a raté. Ils ont par rapport à Yangaï Mogo. Pourquoi vous avez dit mais au moins, on a trop été ça là, ba mesana. Zandingo ngamona misala ke trop kosanga to mesana na batu. Ngasula ngana kukana ko mesana ba mais ba vie no musokuta na musala no ba groupe na bango et ça ba ni beli bazala ko mona président sou bazali président sai mama kalunga et tout. Na ba film ouais, so de kuter ba. Bon sérieux ça mawa. Mais ils ont battu souper to kutana. C'est marcha ko ya ka jour et bimagine na ko ndakite. C'est matin si depuis Zalaki, on a venu du stade où on a bandé collègues. Depuis le premier jour à Koufara, HJ, on a rappelé. Mais en quelque sorte, c'est comme si vous orgueillez, bah on joue pour orgueil. Bah tu vas juger un bon, on a vraiment un orgueil, on a orgueil, mon aujourd'hui. Alors je lui comme comme la pose à mon signature. Non, mais quand on peut Nazarati, Nazarapé la matin rare comment. On a okoye la likam, bah tu vas mon rangai, ndé baouya. Bao ba yebi ngai pe na zana ba obi ba oya na bonga ouais c'est faux batu nyonso ka baya batu nyonso pe ba oya ka te ba tete nyonso baya ba oya ka te mais tant ba mona personne physique yo ba te moni personne morale za groupe na yo groupe Gabana ba tala ngo Gabana za marque za na kombo moko boy mais absence na yo pe za la remarquable vraiment mingi tam c'est pas ba journaliste. Est-ce ba mon bazana bezo ka ngana zala bande ko no mususu ndeti na matanga papa Kadumba balobaki bande ko belé ba yete à théâtre ba ko cité ba comme pour vous avez belé mais
bato bataki na kati wana yo poza na kati ya problème était ngapi na yakité mais pour mes amis matanga moyo ko sala maté tu ya ndeno so théâtre tu ya nani ko za na mboko ba nyo so théâtre ba ya batuka ba ozanga ba okoya koza okoya na matanga ta jour corps ebimo yetu za empêché mais jour oki akufaki de tomona de musu na mort jour isangwani yaki bakadiomo non ya mnazo na mama ngapi na zalaki na mort na mona kyote mais you know bien ba caméra so zaki na fallait kayo monanga total habilité non total habilité bande comme ça na zalaki wana tina un message tina komi pe na achichi wana mais il fallait ka tena za na caméra na lungu pe wana c'est que tu na mort na zalaki na ngamba il fallait ka tena za na caméra na yepe so venir stade ga même jour wana ça la ronde ngeni tango kaka bande économie bale bazan en guerre économie médiatisée ou ya fingi ou ya critiquer ou ya lobby ça la ronde na oga ngoma be bato ba na télévision baza ba immature pona bato tout bazo na bango ba faire na bango ba elongo ti na média ba mo so na bango baza ba immature ko bato ba mikolo ba mature ba ko ya ko na ebité TV za na on peut tribunal te ba ko ya na ngo te c'est bato ba na manga na télévision. Il faut pas longtemps en résolution bien. D'après ma propos à la richesse soit tenable pour na bino artiste comédien. D'après est-ce que ça va qui bien? Est-ce qu'il y a quoi encourager en est-ce qu'à loba qui m'a bé pourquoi loba nini est-ce que nenga na émission boye ba propos nyonso na ko loba siko na émission ezo engager kamba mais ça peut léser les autres bon là d'ailleurs vraiment wana etali ngaite so yebo soigne et ko soit bato mais moi ngamo boye na ebike mamnus na loba ezo engager ka ngai c'est le président Mike la Duchesse Aza Mokolo abanda théâtre peut-être liboso nanga abanda koza la président liboso nanga abanda koza ba émission internet boy liboso nanga tango susu na age pa koza mokolo na yo age pa za mokolo nanga c'est ma mutu wana za mokolo ndalobadi mokolo ko gafe pe mais yango kasi c'est mokolo ndalobadi c'est ngai kaki paka kokolo c'est maman ma et après ça, il ressuscité la guerre. Un se finga, un finga ti ba kalunga ba femme mariée, ba film bande kunaye, c'est vraiment sous ba koti koti yango. C'est vraiment mal. Ils ont bé, ba tunyo so ndé ba fingani bo ba fingi ba bengi ba sali bo. Ba ngo tu mikolo. Skolo eza parce que ba mikolo ndé ba osala mamba bo. So biso ba mikebo. To bani. Est-ce que c'est vrai le groupe président il faut au moins 2 ou 3 bassins dans le groupe? Il faut. C'est vrai. Et ça, maman. Tu as une question? Non. Évitez que ça, maman. Il faut. Je ne pense pas qu'il faut. Mais ça, il faut. Et Zalaka? Oui, et Zalaka. Président Kabana, il y a posé moi aussi. Obi? Il y a posé moi aussi dans le groupe, non? Non, on a joué ni moi si na groupe té. Na zara na moi si on a joué na commission na kata groupe. C'est tout qui va finir sa groupe en 8 clos to tuni bango. Parce que ta mon côté à l'écran na zara na moi si li banda côté na juillet na côté na ko. Est-ce que na éviter tout son normal? Est-ce que yebi que na kata l'église batu balingana? Si est-ce que va passer là pas dans l'aéroport balingana pe baza est-ce que yebi que est-ce que lingana tuna bolingo ou ya théâtre est-ce que ça va l'avenir batu ba pe sango chance batu ba pe sango chance tende beaucoup pe ça dans l'église chance tende est-ce que nous balingana ka l'église basuka ka ko ba so ba peut-être ça chance peut-être batu balingana manzila basuka pe ko ba siko ba comédien yo zo mona mabala ba comédien te mikolo bazo bala na pe bango na bango mais suite ça maman mbo bimi et nge bon sous mabala ba comédien vraiment et lingi ça ba garçon sous moi c'est na tamso le kana président na ko sauter soko lingi na bon so ba no tala ce qu'on a vu on t'a le passé à moi sina yo c'est pas jusqu'au ata la pe le passé na yo bota na ba le passé c'est boba na te. Ok, c'est normal. Mais apparemment, le monde a trop attaché car la bateau la génération vie à Kala
neti obi oza idole ya président Masasi mais non amona ote kozala na ye vraiment ba vie ya kala donc na rôle bandeti ba sai ba isobe ba mama Kalunga ba epela mais moi pour message koni moi ba vie nyonso makala pas à peine na molingo ya kozala pembe na ba petion ba yesi est-ce que biki na monde na biso zaka biso te na ba musicien art nyonso et ça ma vie mon côté ba ba petit de ba bibo ba vie a bien ba pesa ba chance ba pesa ba chance est-ce que biki bazar rebelle te parce que déjà comme un film beng ba mikolo ala pe ba boya ba mikolo yo tanga ba mikolo pour moi na kutanga na vie na ngai vie de loin tout tourna là de ça film bien vu de la jouer on met tout ça on va filmer internet film na yo ya yo moko film na ngai neni film na yo moko koni bengi bango ba c'est intervention ba jouer ya internet na benga bon on jouera pas ensemble là-bas oui normal na benga ba fait dadi na benga papa le jouer ba papa nini dérange quand na musala au mona ke baby c'est sur musala na musala bino ba les à côté ka biloko moi ba fitilité ba les à côté moi ba tsusu musala o doya musala musala je crois toujours jour musala to commission sentiment ba les à côté o za basé mana musala na bisoté yango des obebi sa musala nini olinga ona linga musala nanga musala na lelango fort musala o na linga ngo na linga musala fort relation nous avons na bande ko o basala o samu na ba vraiment relation moko na bande ko nyonso na samu musala za samu musala ya bien ba o to kutanaka to solara na musala à part musala na ba relation moko te na bande ko na nyonso te les musala quand ils sont ça biso ba collègue na biso c'est tout bon benga na pe ko komaniza ouais c'est normal ba o to komanaka santé to ebani wana vraiment yango à part wana maman na ancienne présidente non Marie-Hélène Marie-Hélène Lota ta PC mbo de pas azali PC ma présidente na ngai Charlène Benz musique azana en France ba mbote papi cadeur maamba regarder ba relation bien na bango mbote na ye maamba na ba regarder ba relation bien na bango bango tout na longo kitoko bango tout taka ndie na bo président ya groupe nanga Nazar Terre ya groupe Chama Tilelo OK Nazar Terre kuna to song sa groupe biso tout to longo to song kuna Nazar Terre kuna voilà na to song sa pe sous groupe ya plus que 20 président papi cadre na pesi mbodi kuna pe na zonga na da mettre en scène na zonga mettre en scène na zaika na groupe c'est ba relation qui toque comme vous avez dit. OK ça va merci beaucoup na monde sans problème sans microbe ngama bon depuis bana musalo ni o déjà bandeko na yo to ba mino busani musalo ba salo et dérange yo obi eloko ba salinga na tuko bosana monte déjà arrivé là yo ezali mais au moins le monde la chasse ko na mutu ezali eza place yo ngana ko yo beta masolo wana te TV so na beti masolo ba sala ngama bemba masa ngana te ba sala bo na o beta na TV c'est na zongi na ba bêtise yo ngana boya moi pour appeler tournage va boire ça aussi là au jouer des pour fanda que tongo ba finir le peut jouer péter ngai déjà il ba bongo te yate ngana gabana te na obengi pe na fier obengi pe masama ba tourner ça ya péter na bengi ya tourner yete ba ya ba on tout nana mutu na benga boye ya tournage na vandi na ozela yete azate ngaso na bengi mutu voya parce que d'abord finga penda buena émission commence l'émission ya popolio ba finga ranger ba finga nanda finga il y a personne na ko ya o moi siko ba finga nga ba loma ba bela mais siko il y a personne na ko ya o ba mote merci beaucoup ba fan balandaka yo bande comme kim balandaka si okopesa ba message oui ou t'es pas na yo pesa ba message face aux caméras merci beaucoup merci na ba fan nyonso balinga ba deko sekabana o nazali mona musana bino et parole na ko yisa ba fan nyonso ba continuer ko sepela na musalo na sala ko na bango
Vous continuez à s'abonner à la chaîne et à groupe Nabin. Bolanda mamna biso vraiment ndenge za. Et oya malamu yango ya pona ko aider biso yango wana. Merci beaucoup pour la vie. Et ça va s'abonner à la chaîne Yambio Demel TV original. Tout va venir de Kose Gabana partout Bozali. Aux mon émission directement s'abonner à la chaîne Biso Demel TV. Demel TV. Demel TV original. S'abonner massivement. Et au moins on a un ok wana. S'abonner. Cloche moi obima wana notification finir pour à chaque fois tu on ko tsabelement na biso ozala mutali boso ya omona rango yo sala bien. Voilà, merci beaucoup. J'espère que le message est commis dans ma famille. Il y a le président Kabana au Bolinga ko bolanda kai. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. On va accepter un peu au Yambanga na ndako na passe la répétition. Derrière nous bozo mon eza groupe ya président Kabana bazo répéter et bisonde toyé tout le monde pendant répétition pour tout soir na moni bureau d'administration de Misali ah ils ont eu côté combo bilo retour na misa moi musali de ça félicitations na garçon na musala kitoko zo sala mot de la fin et puis salutations bato balalo na mokwa lelo vraiment merci mot de la fin nga pour mokula lelo na biki o ndako na biso ko zonga ka to yaka yaka et pour na lelo vraiment on appelle merci na yo na na ya idée na souci tant monsieur ya kokanisa ngai ko yambanga na émission na yo on appelle merci na bato nyonso balandi biso depuis le début ti ni to komo koma na suka boye vraiment je suis là pour vous bato bana posa na ngai na kosala ba film na mutu je suis là dispo na pesi mbote na bato tout balina de Kose Gabana baza partout dans le monde. Pour pas citer les noms, il y a du tout, je suis dans le boss. Mais la personne mon fils, Vichan Santé là, depuis Belgique, à pas terme beaucoup. Merci. Ok. Voilà, un grand merci Nabino Batutu Bolinga Razer Sifo. Razer Sifo Misa Rosel Abino Moussala Kitoko Wapi. Un grand merci la bande de Konyos à Mokili Mobimba Razer Sifo Azana Ponabino. Là je vois Sandra Kitoko depuis Paris et pourquoi pas à Trésor Maluma Motemaya Sandra Kitoko Bel Ngalula ya Bibita Ngalula Batutu Bolinga Razer Sifo Kleti Mbulu ya Saint-Pis Malonga Patrick Mbulu Robert Tongo Vivouya Jérémy Mbulu ya Christelle Beya Massé Buta Kaka Bongo Message Refinga Kalito Wapi. Quant à moi aujourd'hui je vous dis au revoir à la prochaine. Je sais très bien mon âge, vie où il y a pas non, s'il te plaît, mais quel fait que j'en santé, mais c'est tout un net de son vivre. Après, et c'est le conseil. Je vais comme te dire que son thème premièrement au ministère et son thème à Kondima, on a l'oreille du manager, pardon. Je sais très bien que ça frère Nanga. Et le qu'on a lancé la maman on a cocaté. Comment est-ce qu'il y a n'a pas que ça là on a évité. Manager, pardon. Mais quelqu'un fait qu'il n'est pas maman encore. Il est à Ebissenga avant de bon il faut te dire manager s'il te plaît son au salaire on te là en poufa. C'est que ça, on te finalement. Va brûler dans l'enfer. Comment peux-tu me demander une autre façon? Et tu veux qu'on couche ensemble, toi et moi, c'est ça? Tout ça, on va comment? Et ça, tout ça, on finit de se changer. Dis, il faut qu'on me dise à Banjana. Tu n'as même pas honte, tu sais, on a couché là, c'est ça? Mais tu as oublié ce que je suis chez toi? Ne me dis ça, pas ça, s'il te plaît, maintenant. Ne me touche pas. Va mourir. Tu es au Koufa. Parce que dans le Kenya, c'est moi qui t'avais envoyé là. C'est pas moi qui t'avais envoyé là-bas. Alors va brûler dans l'affaire. Tu es au Koufa, c'est au Koufa. Je m'en fous. Je ne peux pas le faire ça. Si on est au Koufa la pauvreté, si on est au Koufa la pauvreté, je vais mourir dans la pauvreté. Tu penses de quoi? Mais quel fait qu'on comprend?
Non, mais qui est chérie. Est-ce qu'on lit tikala yo mona Oui. Nga la kufa. Papa na maman ba kufa. Et moi aussi na kufa manager pardon. Tout ça non comme maman. Dembanda London TV Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV Original. Dembanda London TV kuna tozwa ba télé-réalité kuna tozwa ba émission kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanda London TV Original.